Très bien. Voilà. La caméra est devant vous. Au bengi bisotoro, to senga qui par autorisation et hiérarchie, ba meka koyoka yo. Na sengi quelques minutes na chef oyo badali ko gérer biso awa pour que o mettre opinion na yo message nini oyo oye nango awa na bosolo na politique. À vous. Bon, merci beaucoup de vos confrères. Naza journaliste, il y a chaîne en place A et puis Naza journaliste, il y a média en ligne, il y a chaîne Moro YouTube, vous allez chez Bisso Télévision. Oui. C'est là la déontologie journalistique na biso. Na éviter ndenge yo zawa oyambi ba politicien ba fandi awa soko yebi banda kuna bango isika ba fanda. Ba yo sa l'émission na éviter so yebi banda kuna bango isika ba fanda. De fois pas ko zaper musuna ba numéro na bango après wa musupe okipe téléphone ko bunga. Na maki ndeko moko aza musicien aza ex-musicien ya maison mère. Na éviter mabe onga na sali ba ndeko ba confrère to ba ndeko ba otana ndako ba iba makambo. Na minde komoko aza ex-musicien ya maison mère ailleurs lukanga to sa na émission. Loko la chaîne biso to za nango na média en ligne tala makamasi. Na minde ko wana a tenir ba propos ya oke ko tenir na émission na ye. Ngana tuni kaka mituna. Ya lobi aza ancien toumeur ya maison mère aza dans AVC. Ye ndeko ngo vina ye beba mutu ndeko moko abeta musique na maison mère kakol mutabwa kele maladie wana. Selon ndeko wana ndinga lobaki. Na tuni ye pene émission makambo zolo besoin engager ka yo bi ngam na zolo. Tant mieux. Ngana leki na ngana vandi na ndako. Na moni ba appel kakol bandi ko kota na téléphone nanga. Ko benga ko menacer ngai lobi na musana biso na bureau na biso ba ye 2 fois successives. Ba na 2 jeep ko lukanga en tenue civile. Na lukina lukande na ko lukana se camoufler non na ba qu'est-ce qui se passe réellement? Et soki ka wana tendeko. Abandi ko benga ngai ye moko na za na ba voice ne ya wa téléphone ngai enregistré. Est-ce qu'avec autorisation fille Lungela Rocha Vox photo identifié quand même? Très bien. Parlez ça. Oyo na juillet ye moko azo benga nga. Allô bonjour c'est Kakol. C'est bonjour na za na réunion na rappeler. OK. Abandi ko menacer nga no menacer nga le même jour il y a lobby na moni malamoko place na vanda batuma yo yebisa bobi déplacer na moni batuma bazana bazana tennis civil bazana baso. Donc vous êtes venu pour dénoncer. Mais oui, mais comment quelqu'un peut aller au-delà au Kenya? Attendez s'il vous plaît. Qui est le musicien de Weranson? Oh, il y a une émission, oh, il y a Maki Moto, il y a émettre opinion na ye. Mais hier, a comme Kolukisa yo, na bandenge moko avec les hommes en tennis civil. Mais na yebisi ye cardinal. Cardinal na yebisi ye boy. Ndeko wana po yota l'émission, c'était médiatisé. Alors, biso to za ba procédure auto kendara na. Sokyo se zantaki ya lésé. Il y a qu'un plateau, dénoncer un golo qui est à l'okuta makambo ndeko à lobby. Soki to moni ke simbi to kendara na application mususu yozali confrontation binomi ba na plateau nga na katikati. Très bien. Na tungu ba question mais comment yo komo yo lukanga na ke lukela yo invité wana na invité yo soki ba invité bisika ba fandaka po so ba yo kanga yo luka bisika ba ngba fanda. Très bien. Après avoir dénoncé oui, après avoir dénoncé au saisir l'instance judiciaire. Na kenaki déjà ko porter plainte nanga contre Ekoni parce que non tambola naza père de famille naza na bateau nga na okipara. Na oki jamais rester à la maison pour na banga kakol parce que nga sala ki émission. Non. Ça n'a pas de sens. Ceux qui ont un pour ça répondre, garçon, qu'ils viennent à la média, tout ça, il y a une émission. Ceux qui ont la caméra, ils ont quand même. Très bien. Nous avons besoin d'enlever la caméra, l'émission est médiatisée. Merci beaucoup. C'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fia Lungela. Tokomi na suka ya magazine Bosolo na politique. Merci na ba détail nyo soto pessibiso. Papi Kakol, azonga na ba droit, nous sommes dans un état de droit. Intimidation na mboka oyo eza sous na sikate. Une émission, à propos et engageant kaka invité. Sur le lingi, ça a droit de réponse tayo, il y a qu'au pas un déco. Quand on a ba gangi, ba maître et tout consort, tout ça n'a état de droit. Et on n'a même pas possibilité de la nanda kunanga lelo. N'abso menace ça m'appelle ti même nanda kunanga. Bat bazo ko lukanga na zate, bazo lukoa et pas bat mo be ba ta kombo na oti. Bazo tambo na photo nanga. Ba photo nanga comme éparpillé, na niveau moko je sais pas comment on a ça l'émission, ngana yambika mutu, alina ko menacer. Très bien. On dénonce ba autorité bayoki à la police, ba autorité ya mboka bayoki, to signaler pe na union de la presse, union nationale ya presse congolaise, voilà ba za l'informer pona kanayo. Papi Kakol azali likolo ya mibeko te, Papi Kakol zonga na mibeko. Nous sommes dans un état de droit. Totomoliga maboko to pe parce que monsieur l'équipe bien. Merci beaucoup Fia Lungela, merci na bande konyo so balandi biso kimi okata maboko ya mabota na bino. Merci.